quand on se voit ça qui a juste sur le mot bambio et baté Tony vraiment au signifier au peut-être définition d'abord na ya combo ya aigle d'abord numéro bani aigle zali nyama moko o azali très rare en fait rare pourquoi parce que ebembenae et mon en a raté pourquoi ebembene mon en a raté aigle soka kufi bakena kufi na ba montagne aigle azali nyama oyo azali ko représenter États-Unis d'Amérique boyebi que États-Unis d'Amérique ezali première puissance mondiale bien que comme il menacé bazako wole la position ya puissance. Alors aigle azali na kati ya totem États-Unis ou a représentera États-Unis d'une façon sur le plan spirituel ou physique azali ko indiquer niveau ya supériorité na ye formule 7 bon monde va 7 o ezali chiffre 7 o ezali likolo ya nini ya fiche na ye a likolo ba monsieur belé c'est parce que déjà na monde o ya zali ko appartenir ba pese déjà pouvoir ya ko dominer yango bo monde jour ya stade kanga malobo ozongelanga ba lumière pasuka eloko liboso ba bando ça vraiment minde bando pasuka nazo ibsa événement liboso jour wana makabo salama minde ko pasuka na stade. So il mine pas souki. Il y a l'absence de la lumière, c'est là où maintenant le diable va agir. Batuba ko niatana. Bisika ba sacrifice ekobima. On va pratiquer même l'homosexualité dans quatre stades. L'homme dit tu vois le qui n'est plus loin. Vous comprenez? Congolais a teti, je te dis, ba ko pratiquer homosexualité dans quatre stades. Ba ko plus de 40 paquets de tonneaux à préservatif. Dans un épisode. Au moins que bateau zonga nango. Plus de 40 préservatifs et stade il y a préservatifs dans stade. Na olobana. Je suis un homme spirituel. Parce que souci à diable les aliba me manine. L'impudicité. Azamwana motote Sangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesika na olongo na nzambe oyo mabena na makomi Aza mwana moto te po akosangai Abongwa ni pete po awangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, balandinyo sont toujours vous okaliba quoi quand d'habitude na kata chaîne abino yani Nazareth TV na kata émission abino table sainte présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba yani Nazareth, je dis un grand merci à la servante de mon PDG Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Gédéon dans la caméra pour toute l'équipe de Nazareth TV na Pessinga. Merci Ebele le table sainte dans mon corps il y a invité na biso na mon corps invité na ngayam quoi les frères juges. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne les Nazareth TV. Avant d'abord pour notre l'homme de Dieu, nous sommes en régie à Tchèpso vraiment cantique aux édifiés ban nzambe au sala ban nzambe le kumo le sac comme on dit à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata. Katela.
Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopota. Olingi mosala. Kona nini? Les frères, messieurs les juges, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour frère Dadi, bonjour la l'union sur les Nazariennes télévision. Après si frère Mboudanza la chante Mbote Ebele Bisika Zwami, artiste et musicien chrétien, Nzamba Pambolai, na bosani bongote bande konanga tout au balinganga baza na niveau ya diaspora au balinganga monsieur le juge Nzambe Apambola bino. Merci pour l'opportunité aux opesanga pour nous édifier bana Nzambe nyonso pour bakangola maba o baza kata blocage ba o non baza flou bazo comprendre te to apporter les bango lumière. Okay, merci vraiment l'homme de Dieu avant d'abord tout côté d'abord na sujet autour de mukolo avant d'abord tout côté na ba révélation ils a caché de m'excuser dans quatre émissions oyo dans l'imp au banda na prière parce que toutes les choses commencent par la prière on peut pas commencer cette émission chrétienne sans quoi bon beaucoup ya Nzambe. Merci Ndeko toko banda pe boité sans ko rendre gloire na Nzambe ou azali maître des circonstances ya makambo nyonso. Rosambela ndeko za na hôpital ozobela tchaloboko na motema ozana ba problème ozana ba trouble makambo zo déranger yo c'est le moment ya osambela nangaye pour que ozwa lobiko na o ezali kotunisa. Père éternel, nous te rendons grâce par ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la nyonso o saleli biso kolongwa bisika tozala kipe kokoma awa kangola ndeko moko na ngonga oyo azali koyoka biso azali kolanda biso assister na ba problème na nyonso azali ki troublé na maladie azali ki troublé na ba problème ya famille azali ki troublé na ba problème ebele ba relation amoureuse et akutana ekiloma kama mabe Nzambe assister pe kangola au nom puissant de Jésus-Christ tika te loboko na yo ezala mulai pe ekota na ndako ya moto na moto azwa lobiko parce que yo zali Nzambe opesaka biko tozo kwa na yo pe tozo ndemela yo pambola chaîne oyo pambola pe ba abonné na biso bazali awa au nom puissant de Jésus-Christ to beleli Nzambe ezali kaka yo obele kaka yo komisama yo zali maître ya circonstance nyonso to pesi masanzo l'union c'est pas na yo kombo na Yesu amen. Amen, l'homme de Dieu. Merci vraiment l'homme de Dieu pour la prière qui te salue biso. L'homme de Dieu to maman na sujet au to ko bela moko. L'homme de Dieu avant d'abord na l'accès au logement la quatrième émission ou la petite émission image la quatrième émission non c'est na moi mutuna muke open au kokiko éclairceur biso na combo oyo batmami pesaka le lot au mona mutna moto aropesa combo na ndenge na ye ko tam tumsusu ba pesa ki azusi no mabo bambi oye baté Tony vraiment au signifier au peut-être définition d'abord na ya combo ya aigle d'abord numéro ba nini aigle za na définition ya aigle d'abord. Voilà, merci frère Dadi na bandi ba image vochona ezali ya affiche ya aigle na bandi za la concert le 29 octobre na stade des Martyrs. Omoni ato ya koloba na ba congolais baza ronde moko ba meli bolimbisanga ba melondi masanga agene
balingi koyoka te matoyi mangonge mikolo nyonso tozolobaka peuple de Dieu bofongola miso bolingi koyoka te. D'abord ebongi boyeba aigle ezali nyama moko oyo azali très rare, en fait rare pourquoi parce que ebembe na ye emonanaka te. Pourquoi ebembe ne emonanaka te? Aigle soki akufi bakenda kokufela na bamontagne, donc esika moko bato mutu akoki kokoma te, esika eloko moko te ekoki kokoma. Po aigle soki azopumbwa apumbwaka mpe kaka likolo, ozo comprendre. Et yango ezalaka très rare bamona ebembe na ye emonana. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ezali aigle azali nyama oyo azali ko représenter États-Unis d'Amérique. Boyebi que États-Unis d'Amérique ezali première puissance mondiale, bien que comme menancé bazali ko welela ba position ya puissance. Alors aigle azali na kati ya totem États-Unis ou représentera États-Unis d'une façon sur le plan spirituel ou physique. Azali ko indiquer niveau ya supériorité na ye, c'est-à-dire azali lisu oyo contrôler monde. Yango bomona même na billet à $100 bacha pyramide bacha na lisu na kati lisu wana elingi koloba ke tozali na domination, tozali bakolo élimination, tozali ko dominer sur toute chose, parce que l'argent c'est aussi le pouvoir. Il y a un démon au plafond na kati mbongo oyo pe bango ba américain ba yebi yango voire même bacha lisu na kati ya $100 pour la puissance na bango. Bacha aigle surtout na babilo na bango nyonso ke na ba commune OK partout pa na bango mona bacha toujours signe ya aigle. Ezaka aigle moko simbi neti lisala na bec na ye na ma colonie a simbi ba flèche on ezaka plus de 7 flèches si je me trompe ou 14. Alors na kati album ya ndeko o a commis formule 7 bo mona ba tie 7 o ezali chiffre 7 o ezali likolo ya nini ya affiche na ye. Alors la kati malobate non mais capitaine quand on zo décortiquer et le qu'on enseigne à la régie à biso photo ana photo bache yango wana photo ya Fally Ipupa azobimisa album na ye après concert na ya Stade Martyr album na titre en rosa formule 7 affiche na wana tu peux parler ton mon affiche wana zo. Voilà, bien sûr ndena zali na kati ya koloba na za ko décortiquer. Alors ce que otali likolo au mona eza chiffre 7 na yebisi bino ba américain bazaka na aigle moko o azaka na 14 flèches oyo asimbango na makolo na ye et na kati ya album wana bomona pe chiffre 7 ba répéter formule 7 fois. Alors na ndenge toyebeli Bible soki muntu azana besoin kozwa guérison il faut que ndotanga psaume 37 fatanga psaume 37 atanga ngo 7 fois pour nous guérison elingo lobani so ndeko azana Bible bakoyela biso totanga psaume 37 boka o balobi na psaume 37 baluka biso psaume 37 so boye na psaume 137 toye totangi siko soko ozwi 7 o baloli yango on a sens inverse et puis 111 boluka Apocalypse 111 boye na Apocalypse 111 boyoka makamba komi na Apocalypse 111 Apocalypse kende na verset 11 page 111 psaume Apocalypse. Alors tolingi na loba la bana nzambe boye ezala biloko so tozoloba il faut comprendre la dimension spirituelle. Ce qui tozui eloko neti signification ya chiffre 7 signification ya chiffre 7 elingi koloba nini. Chiffre 7 ezali parfois considéré comme chiffre magique. Ezali considéré comme chiffre sacré. Pourquoi est-ce considéré comme chiffre magique? Parce que la franc-maçonnerie, la franc-maçon, la illumination, la mingi basalelaka chiffre 7. Yango oromona diable na kati ya mutu na ye azakana 7 étoiles. Ba pesi biso otokotanga ozali psaume 7. Voilà. Je natangi na kombo na Yesu psaume to bandaka na e bandel na 4a. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce, agit avec geste à faire le bien. Bakoye la biso makambo ya lukuta o bakobimisa na munoko na bango ba fausse parole pour nokoluka nini ko tromper intelligence ya bana nzambe. Si mutu azoloba jour wana lumière kozala makasi bato bakoya na matériel ya makasi
botala na kati ya fiche bokomona ezali na 7 barres oyo ezali kopanza na mopanzi ya gauche na ya droite toke malembe nalobi bien botala na fiche bokomona ezali na 7 barres oyo ezali neti lumière bokonte yango eza 7 ezali 7 pourquoi toujours les chiffres 7 ezo se répéter na yesu bino tokende na psaume 37 psaume 37 alobi nini nazotanga ti les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce et agit avec geste à faire les biens. Bakoyela biso makambo ya lukuta po ba tromper biso bana nzambe. O ba batami na makambo mususu. Tokeye plus loin. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bon. Il ne repousse pas le mal. Tosuki wana dekozwa lukela biso apocalypse. C'est pour dire quoi? La plupart ya bato o bazali ba pratiquant ya spiritualité bakoyela biso biloko ya lokuta bakoyela biso biloko o ezo tenir te pourquoi pona luka ba gobe biso to ndima. Alors biso tozali ba mbolombolo éveillé sensibilité spirituelle ya ba chrétien. Moi je parle des chrétiens. Na ngolo bela bato mususu. Je parle que des chrétiens au Simon Kimbangu. Au Simon Kimbangu. Azara Koteya. Oh, le grand prophète Simon Kimbangu. Azara Kozong Sananzela. De ba chrétiens wana ngana zoloba. Alors nous avons les chiffres 7 sur le plan spirituel et les chiffres magie. Et les chiffres sacrés. C'est pour ça que on a la fiche bâtie chiffre 7 na kati ya fiche wana et que bâtie les 7 barres ya ligne mopandi et bâtie on peut koto. Après ce que ne plus loin, bogomona na manzaka na ye atie couleur noire. Bato ebele bala taka noir ba bakate. Ceux boke matanga bala taka couleur ni noir. Couleur noire ezali ko représenter sacrifice. Couleur noire za sacrifice. Couleur noire ezali couleur ya matanga. Telle la biso Apocalypse page 111 verset 11. Verset 7. On se comprend? Mais quand on a bag ya noir et manzaka no ya ni ba couleur no ya na ma bete tout le monde appelle na lobby na yote na lobby na yo couleur noire sur le plan spirituel ezali ko symboliser sacrifice parce que chiffre noir wana ezali ko lakisa pouvoir pour que démon a comme un pouvoir il a besoin de se nourrir na makila il a besoin de son. Couleur noire ezali absence ya lumière. Ezali absence ya lumière. Ça dit ba o ba ko na lumière te ba ko ya wana. De ba oyo ne ba o sa nini. Ba ko zwa bango makila la bango te. Et ça sacrifice te. Tout en Apocalypse. Tout en page 111. Dès que eza page 111 Apocalypse. Apocalypse 11, toluka 11. Mais aujourd'hui, on a plutôt page 11. 11 et en gros, verset 7. Mais donc, bon, c'est parce qu'on a le bac qui 111. Oh, ils ont limité aux Bible. Et il dépend à peine de la Bible. Il dépend à peine de la Bible. Photo yeba, ils ont dépend de la Bible. Voilà. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il donnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonce à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais étendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de le donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale. Il sera amer et en travers, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avais. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent pliées d'amertume. Puis on me dit:
il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. On a chapitre 11. On me donna un rousseau semblable à une vierge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'autel est ce qui est endorant. Mais les parvis extérieurs du temple, laissez en dehors et ne le mesure pas, car il était donné aux nations et elles feront au pied la vieille sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtir des sacs pendant 1260 jours. Nakati Apocalypse ne kozwa. Nakati Apocalypse, il y a les jours qui sont énumérés. Sur le plan, il y a des chiffres. Les chiffres, ils allaient représenter la signification et belle. Dans mon livre, il ne fallait pas passer la Bible, Louis II. Oh, ils ont Louis II. Ah bon, voilà, ils ont Louis II. Bon, dommage, toujours continuer. Bon, je disais, les chiffres, ils allaient dans le système, il y a codage. Quand on te donne les chiffres, on te donne aussi les possibilités. Il y a de décoder ce qu'on ne peut pas décoder. Donc, couleur noire, ezali bongo, absence ya lumière. Couleur noire, ezali ko symboliser pe pouvoir. Couleur noire, ezali ko symboliser pe bongo élégance. Couleur noire, ezali ko symboliser pe bongo sacrifice. Sacrifice ezali partie obscure ya muntu. Ba difficulté ya muntu. C'est-à-dire on nyoso a traversé neti passe. Voilà, ba totanga awa, eza côté nini, chapitre combien? 13, voilà. Puis je vis monter le deux amer une bête qui avait dit cornes, voilà, merci. Qui avait dit cornes et 7 têtes. Na bandeli. Parce que verset auto senga kiwana ezaki je pense on dit erreur ezaki faux ya total qui bien voilà verset on a la karawana ngasko ti ça doit passer là auto d'autre verset bande roboli bisabiso total qui est mususu na place là mususu voilà. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et Marabiocha, et de Pipio, et de Nini, combien de combos? Merci, tu continues. Les bêtes que je vis étaient semblables à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Voilà. Dans tout le monde, couleur noire ezali pouvoir. Dans le Apocalypse, ezali pouvoir. Aigle a symbolisé pouvoir, autorité. C'est pour cela que le monde a aigle on a chanté azali ko dominer ba musicien belé ya Congo. Na minute au combat aigle nana. Tangilango combat aigle nana. Alikolo ba musicien belé. C'est parce que déjà dans monde où il y a azali ko appartenir ba pese déjà pouvoir ya ko dominer. Ya ngo bo monde jour ya stade kanga malobo ozongilanga a ba lumière pasuka. Et lo ali boso ba bando ça événement minde bando pasuka. Nazo ibsa. Événement li boso jour wana makambo salama minde ko pasuka na stade. So il minde pasuki, il y a l'absence de la lumière, c'est là où maintenant le diable va agir. Batu ba ko niatana. Bisika ba sacrifice et kobima. On va pratiquer même l'homosexualité dans le stade. L'homme dit tu vois le qui n'est plus loin. Je comprends. Congolais a teti. Je te dis, bah qu'on pratiquer l'homosexualité dans le stade. Bah qu'on a plus de 40 paquets à tonner à préservatif.
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Nazo Ipsa. Au moins que Batoa Zonga nango. Plus de 40 préservatifs et stade, il y a préservatifs dans le stade. Je suis un homme spirituel. Parce que souci à diable les alibas me manine. L'impudicité. Et maman et impudicité, c'est le diable. C'est le diable. Pourquoi chiffre 7? Vous voyez qu'il y a Apocalypse, on dit. Je vis. Mais Apocalypse, c'est autant. Il avait quoi? Il avait 7 têtes. Pourquoi chiffre 7? Pourquoi on a 4 albums Bacha 7? Pourquoi toujours 7 et 7 et plusieurs fois? Pourquoi la lumière mais pourquoi la lumière on est 7 fois? La lumière est 7 fois, pourquoi? Si on dit 7 au renversant, ça va te donner combien? Montréal. Si on dit 7, renverser 7. Et on paie ça 1, 111. Lucas Pissom. Lucas Pissom na 111. Ah! Maman langai. Pourquoi on va le gâter? Des arragistes pour la la puissance que soit pour ma mission la diable. L'homme de Dieu aussi bon pour la baby ça album na ezo bimato zoze ya pour na bobo faire échouer concernant ton ndengeni na lobi na yo révélation aux arabes na lobi na yo ezalaki na 7 signes. Oh, il fallait te décortiquer. Il y a liboso, il fallait te décortiquer. Signe aux aïe à dessin. Yo kana ebisa yo. Yo kana ebisa yo. Totanga pisom. Totanga pisom. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne la génération suivante. Que l'inquiétude de ses pères reste souvenir devant l'Éternel et que les péchés de sa mère ne soient point effacés. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigne jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Merci papa. Psaume 111. C'est là où bazoloba. Makambo ya bevenema o kosala. Makambo o bato basali.
akoboma moninga na penzambe akose souvenir na bato wana te ba malédiction ebele kosalama na stade jour wana nalobi kotanga bato ba comprendre en français bien bozwa Psaume 11 bokende kotanga so moto alimbola biso na lingala alimbola biso na lingala mwana zolo bango par rapport ya nini ya c'est-à-dire tosala référence na événement ya chiffre to décortiquer to décoder yango to décortiquer chiffre 7 to dit 777 na lobi bo renversant ngo epesa biso comme mais si tu as encore la Bible de Jésus que dans le 7e jour Jésus hein à qui nous doit repos hein jusqu'au mais écoutez pour les gens qui sont spirituels je vais vous dire une chose la spiritualité a des dimensions la spiritualité n'est pas comme le christianisme dans la spiritualité chaque chose a une pensée représentative quand on dit les chiffres 7 on les voit sur le plan spirituel négatif. On ne parle pas des chiffres 7 sur le plan christianisme. Ici, on parle sur le plan négatif satanisme. Le chiffre 7 n'est te décortiquer exactement ce qui est lié au bas. Nini. Jésus, que ça c'est le christianisme qui est dans la religion, mais sur le plan parce que Satan a copié à Onyo Sonzamba Salama. Azuka la chiffre 7, il n'y a pas un chiffre 7, mais à Yango mystère Moussou soit bon mina katsuana. So bananzambe quant à eux, il faut pas le décortiquer Yango. Yango bana nyonso ba pesa bana na bango kombo chiffre 7. Bana na sotalé la plupart ya bana na bazara toujours mobulu. Bana moko teti ba yo karaté via mabe. Tala bana o ba komo na bango ba prendre na bango za 7. Bana ba via mabe. Mingi baza ba kuluna, mingi baza ba via mabe. Mais si vous avez un peu de temps, Congolais ont été points sur le balai. Congolais ont été pour moi. Tu continues. Tu as décortiqué bon couleur noire si tu sali yango. Tu as décortiqué bon o ezali ba pota. Bon moi na bon on a ba pota ezali. Pota lingo symboliser ni. Pota sur le plan spirituel, tu caché à noir zaneti pota sur le plan spirituel et lingi ko la qui ça satanisme. Ça fait montrer le satanisme. Donc je suis dans la katia secte mon ko on a la katia appartenance mon ko. To kozwa susu o bongo zali bongo bag na loboko oyo. Loboko oyo selon les grecs to ba romains musisa ozo longwa awa ezali relati na cerveau. Musisa oyo ezali relati na ça. Yango mona ba savant ebele oyo ba créer ba inventionner électricité. Basala neti bato ba étudia électrostatistique ba o basala ba étudia ba bilo neti ko étudier ba phénomène neti ya ba champ magnétique toutes ces histoires là ces gens bazaki ba savants et musisa oyo longi na musapi oyo ekenati na kati ya cerveau et na kati ya monde oyo ezali ba loge cerveau ezali central ya richesse ya bombengo ezali central ya makambo ebele c'est pour cela mutu faut ba initier il faut ba apprendre beaucoup parce que cerveau de permettre même au dans le monde astral so le cerveau est-ce que bon pour dans le monde astral il faut cerveau et accumuler ba facultatif moko normal et puissant pour le monde ngasi na kenda na ngada na monde astral na kenda oui na kenda dans le monde astral na kipe na visiter bato na zonga. Oui. Voilà, ami fidèle. C'est au homme de spiritualité ma casse. Ndeko spiritualité zali panangu bate okoki pour ça mikobo bandeko bayo ka parce que on a besoin important. Spiritualité ezate li panangu bozo meka. Ezali faut sibi babilo rebele. Nga betala ba histoire na kenda prison na mona ndenge balokaka na betala bino makambo ebele, esprit bino makambo ebele. Na pesi bino pe déjà ba indice. Jour il y a événement na stade minde ko pasuka. Minde ko pasuka. Donc minde ko pasuka pratique ya homosexualité mibali ba kozwana na sima. Désordre ko bima makasi bato ba kokufa. Diable akoya wana yemoko Lucifer akoya na mopepe pour azamilimo ba obaza faible pe ba ko retirer bongo 1 litre ya makila na mutu nyonso akoya na stade de martyr parce que le diable se nourrit du sang. Ce qui sikoyo mamono lobby et salamité aux après ya m'appelle pour nous on la micro
mais ça la maintenir dans le bien ce que salamité mais est-ce que yo on a la caméra pour nous filmer ma caméra yo ça ba filmer esprit ce que esprit yi non est-ce que esprit ni de pasuka ki na yebisio atama solo ba yebisa mine de pasuka so mine ba bonde mine pasuka c'est-à-dire diable est moli se faire à un stade de martyr. Ok, voilà, merci Ndego, frère, je juge mot de la fin et cause à la nini message d'une copie ça par rapport à Batunion sur Oyo. Bon, c'est la date on a le 29 pour nous avoir dit que non fallait déjà signer avec Kaye à qu'on renverser stade. Message d'une coloba pour la phrase. Voilà, un message ça on vraiment mingité on a coloba et ça tout simplement il y a ko bena bana nzambe tout mato ya ko yebisa bango. Faut faire très attention. Et diable cette fois-ci a blagué a une chose limo ya bateau. Imaginez ce qui diable a eu par exemple net 1000 parce que vous 1 litre à makila par personne. Ce qui déjà ça les 1000 aujourd'hui 1 litre multiplié par 1000 ça te fait déjà beaucoup de litres. C'est que ça représente beaucoup il y a un sacrifice énorme. Alors, sacrifice, on a dans le lobby que ils ont nourri sur le plan spirituel, ils ont nourri le diable na bengi bongo vitalité. Ils ont nourri la vitalité, ils ont nourri la durabilité à vie. C'est-à-dire, Muntumususu a vivre pendant 60 ans dans Mokili, pour Koufa, et si Bazo qui est déjà moins 5 ans, et qui n'est pas Lucifer. Lucifer, il a augmenté temps pour survivre. C'est pour ça qu'ils aura vie à bateau pour utiliser les toiles à bateau. Il y a ma vie. Ce qu'on a récupéré l'esprit à bateau, on est un esclavagisme. L'esprit à bateau, on a ce qu'on ne est pas naïe ou adhéré pas naïe, na katia secte naïe, au ligne pour comme puissant, fongo le troisième œil, yebiso que non des abons rebelle là, esprit à papa naïo, rebelle esprit. En réalité, c'est esprit à papa naïoté. Et ça à bateau yé à Kanga, à zone en captivité, né à Rosami limo à bateau na bimisi, balati l'omia membre famille naïo, répondre à besoin par exemple, babim sarambongo, ngumba bim sarabongo, ça la porte-monnaie magie, il y a Rosasikoyo, esprit on a tindé, esprit on a yibele mbongo, et yé kokotile na porte-monnaie. Pe ba kima kana vitesse mon compte, il y a avion par seconde. Imaginez avion vitesse ou qui m'a par seconde et ça rend par seconde. Esprit on a qui m'a par seconde. Donc celui par seconde neti aza neti awa. Alongwa awa ti akoma ta msusu mbujimai. Akosa ta msusu akosa ta msusu 20 secondes. Akosa ta msusu 20 secondes ou celui minimum. Donc akoma ko tu minute te. Ta msusu to avaleki na avion. Dans 20 secondes alongwa abimba mo ko mbujimai. 20 secondes à zone à zone routine de partout lingi ya ki naka yibe le logo yo zango besoin aya tchele so aya zo yiba en contrepartie yo so pesa ke pe logo moro boy déjà o pesa ke tamsusu yo mona bana msusu na banda kwa sabi zengi o yika na lupango mo bo moni mona mo ki zengi akoseka kotanga basoyi eza ba contrepartie o basalaka na monde des ténèbres sans soi. Papa bo affiche rappel numéro au pesa. Numéro zali plus 243 97 94 1797. Plus 243 on a pour la communauté au bazali banda. O déjà balinga monsieur le juge. Plus 243 97 94 1797. Na lobi ba o nyo so bazana problème spirituel. Ba o bazali déranger ba o balota bando tamabe. O balota ba soda bazolanda e. O alota lati informe azongi classe. O alota neti ya bela kaka. O alota neti bazo assassiner. Abimaki na mwasi abatu mobile abatu comment kolota mandoto ya mabe. Ya mona azaka na ba problème ko mbengo ndem tuma za malchance. Akenda poto zo kamikanda te. Azali ba tutu ba mibali ba kimae. Mibali ba yaka pa na été. Ye donc vine ya mona kaka zaka problème sur problème, charge sur charge. Ba to bongo ba benga to communiquer to solo to partager pour que na expliquer bango pe certaines choses parce que blo mususu za blo mo spirituel parce qu'on a deux vies. Toi on a vie physique, toi on a vie spirituelle, tu vivras deux fois. Ce qui to lali papa to na suka to kata botika pe balanza ba yoka makambo les nazaria botika to zo makambo c'est important bon ba c'est to kana deux vies non chiteka a ndeko to kana deux vies to na vie spirituelle to na vie physique vie spirituelle les allez être là la rende fongwa maka vie physique les allez auto ya rosala na mo yango mona batu mususu ba longue physiquement te ba ko longue na spiritualité na vie mususu na spiritualité dia ba frappaki na nini na être zo ko ko ba miketi mo bo bu ne yo lo balanga bozela o mona makamna sa o mona mona no ya na butu erolali o pesanga mikato so PCT abomio
donc na journée ya qui n'est qu'à classe ba beti mbata ko ya kufina ça dit déjà na spiritualité na monde ya vivre ami ba bomaki déjà on est à ce monde astral parce que ebele balala ba kotaka na monde astral té ça dit attika na subconscience tranquille à la ligne mais ceux qui subconscience ne est réussir ya kobima ndio on a okota ce qu'on a monde astral en réalité ça tende bazalo le banamino na kala o mutala libono bona chambre à voyager oui okoko sala no yango mais mingi ba o basala bongo ndi ba kufaka soki ba bouger ba tenga misi akokufa pe akei azongite parce que ça mingi ko sala yango olali na yo na butu olali parce que on a côté na ta ya subconscience au côté na monde astral on a okoko zonga na yo donc nde za bon pour ba na kepe na kepoto na ke kota attente nanga okipotali ça dit faut provoquer penser wana pour que penser wana et s'activer pour que au sala yango donc c'était un peu ça elo na ngana expliquer bat numéro na ngazali affiché ba neso balinga ba benga ba ko benga merci na yo frère Dadi na pesa mbote on pesa mbote na pesa mbote na nga na Marilou mon sponsor officiel depuis au Royaume-Uni na Angleterre hein? Angleterre oui Marilou mbote na yo na pesa mbote bon na Charlie Chaplin na Londres PKK Chalama mbote na Mado Grims na États-Unis pourquoi pas du Mandak Angola na pesa mbote na ngai na Ribem Poi depuis Brésil na. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi